Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlant de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlant de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais, tous à la fière, Yakozala Africain, tous à la na Bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso. Voilà, bonjour. Bonjour, Balandino sur la BBC, pour TV, bah bonjour, bah bonsoir. Et dépend de la air, beaucoup de ma vidéo na biso. Na bandak na bino, na ba poste téléviseur na bino, voilà. Ndeko jo so okutana na libaku ya vidéo oyo. S'abonner, kozala vraiment discuter. S'abonner et voilà quoi. Yeah, s'abonner et ça vraiment biso bien makasi mingi. Voilà. La grande famille Toye, kane tolobara Toye na biso parce que makambo ezozanga na réseaux sociaux et ça a passé. Et surtout mabeza, les gens ne comprennent pas. Ba biso ba mususu ba mama bébé c'est lorsque Toyaka, on ne vient pas insulter ou quoi que ce soit là, mais to bimaka pour na ko faire comprendre ba toute réalité. Il y a quoi faire comprendre la réalité. À part ça, tout est la kaba anti-valeur. Et voilà quoi. Parce que mensonge est belé sur la toit, injustice est belé sur la toit, makambozaka est belé à mabe. Alors babiso ba mususo yo, je ne pense pas que nous va comme la maman bébé sofinga bon. Vous savez, mouton mokili ko lobela est vérité et batum mususu vérité ezalaka insulte. Alors, il y a peut-être que continuer toujours dans le na ligne à non na fingaka. Mais na fingate, vérité, il y a batum susu et comme ka insulte. Et pour mutum susu alingane ba lobila vérité. Moni mutu peut-être ceux qui a zoiba. Oyebi pe que non oza muyibi. Mais on vient te dire que non oza muyibi. Oza muyibi osiliki. Tika ki muyibi osiliki. Non, eza insulte ils insultent. Ce qui boye peut-être boye na mensonge lo komoko boye za bongote. Ma bébé ça ya longo liangwa lobi vérité. À éclaircir peut-être communauté à kolba que non, eza bongote, eza boye. Mais malheureusement, batum sus ba monango eza insulte. Alors, biso pe to lembate pour lelo se to bi pe to kota na kati ya kitunga na eza pe impossible en kota na kati ya kitunga ya insulte. Ya ba insulte parce que biso tant to yaki réseaux sociaux, to yaki pona ko fingate. Alors, page oyo soki page page soki page susu page oyo ekataka ba émission na biso ezokotisa na ba page na bango. Mais moko il faut beaucoup comprendre que non soki page akati eloko ache na page na ye akati émission peut-être ache na page na ye na ba TikTok et voilà, c'est-à-dire que non à comprendre que non eloko eza ya solo. Et loko penza, il faut tout publier yango etambola bato ba fongo la mémoire. À la logique. Tu vois peut-être ba page mususu oye ya songi ba page ezo na ba lokuta ba page ezo na ko kitisa bato voilà. Bon tout na maman bébé c'est problème nini susu na papa Alain ou encore na Karine Pala. Non, le problème c'est quoi? Jusque là bat bazo linga peut-être famille libota ba bima peut-être to loba mabe pour na papa Alain faux et archi faux pour ekosali makate ekosali makate silence à papa Alain peut-être ezo inquiété bato ebele papa Alain ndinga zawana bandeko nous famille libota to continuer ko pesa papa Alain respect. Parce que Papa Alain, jusque-là, Papa Alain s'est prononcé, Papa Alain a finga belle vite, Papa Alain loba mabe pour na belle vite. Ah oui, hein? Parce que biso toyo ki angote, audio est embolité, mais bato mokili, nde bazo bimana ba les ondi,
kobima ba les ondi wana bazela ta mutu moko peut-être atanga mama BBC na bima malheureusement que non mama BBC pa yaka ofinga te na yaka juste ka pona ko relater vraie version ya makambo ezolika. Mais ce qu'on passe c'est ça, pourquoi bozo kokate ya kosala nini ya bovanda kimia ya botika pena papa aller yango pe kimia bozo mona tete non bozo accélérer trop bozo accélérer papa aller trop bozo besoin bima aya koloba nini bozo accélérer trop mais botika et tola nana no vidéo comme ça na ozongi la bino. Oh, yé mon ami Benga déjà compagnie. Veut dire que déjà compagnie boye. Papa allait à droite, n'enga longwe. Bon, ça y est, les pédales lettres boye. Lettres yangoyo, kiende. Likolo nango. Bo, pesi pédale, ba salaire na yé, ba bon, on est des comptes final na yé. Yabata, oh, tout, ya ça, na kata Bella télévision. Mais bien, bo, pesi, le contrat est là, on peut faire ma finga. Potinda batuba finga ye, potinda batuba dénigrer ye. Cher ami, tout le monde nous vidéo ya moi na moi, son habité son nango mutalobi yango. Siko ata bino moko. Yesu na ngai. Lekela ngai. Franchement, zo lekela nga. Façon toujours travailler sur les réseaux sociaux. Yango bozo mona. Lorsque na che Karine pala wana eza pona nini na ningi juste kana interpeller sous bato na ningi suna benda bato matoi na ningi suna benda maele ya bato aujourd'hui nani Karine pala Karoker ekenda wapi c'est juste une question Karoker ekenda wapi bazo continuer toujours na activité to bazo continuer na activité c'est juste une question. Na otu na kaka question ce qui vous comprendre beaucoup répondre nga. Est-ce que boye bi que non mutu obo memela ki Karine pala. Karine pala pe elle s'est emportée na bino. Aya ko répondre batu moko boye oyo bayaki ko chaye main forte. Na musala na ye wana oya fongola ki ya Karoker o biso no stoyebi Marina laba nanani na Marie-Jeanne Bololé Karoker c'est juste une question nanga Karoker na lobite que non Karoker ekufi non je pas dit ça firma Karoker eza mais activité ils ont continué toujours ils ont continué Karine pala tout le monde est sous na ba scène penza te. Bon, oui, peut-être que non, à Kinarane, mais à Poto, à Zamba Makamune, Bilé à Kosala. C'est juste pour nous dire Sabino que est-ce que depuis Makamwana et Bima, Makamba Karoker, Karine Pala, Yemoko, Ojo, Nae, et Bimi, et Tamboli. Après, Netina Minich, Karoker et Zawapi. C'est pour vous informer ou encore vous dire que et loko oyo bo memaka pona ko diviser ba artiste. Ce qui artiste aza soupleté en esprit. Artiste a aussi ma touche. Yango mona pona nga peut-être na ko interpeller peut-être papa aller à koloba non qui soit un peu azala sage. Alanda bilobela ya bato ya réseaux sociaux te. Et surtout, il y a bato ngambu oyo bazo ya pona koya kolobaka ba oloba bazo loba pona bango bazo linga ba façon bazo bima pour peut-être famille libota eya eloba mabe pona papa ale jusque là ezana mutu moko te toza na droit wana te toza pe na temps wana te ya koya kolobela papa ale mabe pour audio to monité vidéo to monité voir que toi ta papa ale to yo kité tango azo manquer peut-être belle vie tam peut-être alobi mabe pour na famille libota to yebité to monité peut-être ce qui bino bo moni yango bo tindelanga parce que ndenge papa bato asami vandeli kimia atambola kana cher collègue asalaka ba voyage na cher collègue et bikakaye parce que pourquoi bozo luka ba problème place problème ezate. La grande famille beau aimer s'il vous plaît, aimez la vidéo, beau partager.
comédien na biso, vous devez être souple. Vous allez souple. Vous allez souple. Bomoni musala oyo ya ki chroniqueuse na ki fwati o toza nango. Toza biso nyonso ndenge moko te. Eza na mutu mususu akobima boye aye amatisika ndenge bato bazosala ba émission mpona papa ale bazosala ba émission mpona papa ale. Eza mpona kaka peut-être mutu moko kaka afinga papa ale à côté belle vie. Abaganye. Bo respecter ta papa anati. Bo respecter ta papa ana. Bino bokoya kosengela papa Alain nani des comptes final. Ou encore boya kosenga keno bela asalela peut-être papa Alain lettre na likambo nini. Ya papa Alain ayaki pa na bino ayebisi bino keno na longwe belle vie télévision ou comment. Ce qui boza na ba preuve bino bosakana kate bo bimisi ki place papa Alain ayebisa ki bino. Mais bon respecter pe papa na eloko ya lobité mais bino bozo ko bimisa. Siko nazo ebate bolinga ko bomaye o to bolingo sani. Nous savons tous que non, dans le monde de comédiens, la réalité est ébélée. À part la réalité qu'on a ébélée, les comédiens ce sont des hypocrites. À part hypocrisie, les comédiens sont na bolingoté. À part bolingoté, les comédiens sont na tumoko boyeke non na habité. Ce que le la chronique fois déjà boyebi faiblesse ou encore boyebi faiblesse à ba comédien to yebi faiblesse à ba comédien tout ce qui n'a côté paté pas na ba kombo na bango pour peut-être place à ça ayo kapé monter ma passe à sa décision ce que problème est ça nini lorsque na zoluba problème est ça que non lorsque biso to yaka ba chronique fois to yaka comme comédien ce que oza soupleté au quoi na mutambo oyo et lobi ko dongola misu. Non, peut ça exemple ya Karoker. Na informé binoté que non Karoker est koufité. Na informé binoté. Bozonga kana sima botala lorsque Karoker ana ebandaki. À un moment boye komona kaka tamba audio eko bima ya ye Karine Pala aye ko virer peut-être aye ko virer Marie-Jeanne Bololé na Marina Laba. Tant kaka virer bango bomona kikeno ba jour wana ezeka Karoker. Batu ba parvenir kaka ba comédien tokyo lo ba keno biso ba konifwa tité kaka ba comédien nde ba intoxika ki Karine Pala poisa nini abengana Marina Laba na nani na Marie-Jeanne Bololé et fort possible encore sûrement na okyo informer bino que non Karine Pala sa simbia ta muntu ya koloba que non asala ke loko moko ezalaki yango te à la logique. À la logique. Pour ezana batu moko te oyo ba intoxikaki ezana batu moko te ke no to koloba ke no ba yaki ko intoxiquer Karine Pala à part ba comédien o bazai kaka na Karoker. Pour jusque là Karine Pala atika ko bimate ko ya ko démentir makambo wana imataki kitaki mais pour na bino pour na ceux qui tozaka bateau to réfléchir nous allons vite comprendre que non Karine Pala ou encore Karine Pala ninga zawana asasimbika kamutu azali peut-être na vision na ye ya Karoker ezalaki bien mais le fait akoyoka ce qui lelo bitumbeza makasi sur le na monde ba comédien c'est parce que comédien qui koto alobi nde me manini et me bazizani Karine Pala fala za la souple. Logo la siko na Karoker il y avait deux camps. Et ça qui na camp ya bato ebele o bato na Belle Vie télévision. Bato na Belle Vie TV, bato mususu ba ke na kuna na SB. Et ça li ke non ba mema zizani moko boye ba ke ne ko intoxiquer Karine Pala. Logo la yepé a s'emportaki azaki na litoyi moko ayokaki effectivement oui to yebi ke no bitumbe bimaka na Karoker. Bitumbe bimaki na Karoker. Peut-être Marina là peut-être na Marie-Jeanne Bololé parce que peut-être bato quoi ya ko réagir ndenge ba réagir ça quitter. Mais il faut qu'on comprendre bango ya koloba ke non mutu na comportement na ye. Mais ce n'était pas pour Karine Pala azwa ba décision o ya zwaki.
il fallait la souple à comprendre que non, awa déjà, virus elingi okota. Il fallait jouer na sagesse ya koyeba ko maîtriser situation wana. Lokola yé na pembeni sûrement pour se comporter nenga bimisa ki audio ya koyebisa bande koneke non bino lisusu te bino makolo na bino lisusu na karoker te et voilà bino moko boyebi ba audio wana bima ezaki nini tamusu ba oyo atikala kina bango ba intoxikaki peut-être ba yebisa ki non soki bango ba continuer koya awa biso to kolongwa bomona ki après ka keloko wana ba jour wana nenge karokere bandai ko kende ba cher collègue koya wana ba bijou la reine bango nyonso ba okende na omona ke non mupepe mabe ekotaki na karokere mbala moko après ba audio wana après ko benga na bande ko mususu siko nga nazotu na siko na minute oyo karokere eza wapi karokere eza wapi bomoni Karine Pala bomoni ke non Karine Pala na minute oyo eza peut-être eloko parce que aza aoki ozala zo souffrir na kati eza na bato mosusu bakoya kofinga nga na réseau bakoya kofinga nga na bacommentaire eza problème te mais nga nazwa nde kofungola kaka eloko ya koloba ke non les artistes et comédiens soyez souples. Bozala intoxiqué te peut-être pour na ba chronifuati. Bozala pe intoxiqué te na comédien o ya koya peut-être na kombo ya muninga na yo comédien et pas na yo. Essayez de réfléchir bozwa ba précaution sur ces na kawana. Surtout ceux qui ont artistes ont na vision. Ya métier na yo. Surtout ceux qui ont artistes moko webi ke non ozo landa objectif na yo. Surtout ceux qui ont artistes webi ke non o de musa o eza musala nanga de papa de mama. Okolinga bêtise te. Po bo utaka na ba famille na bino boye peut-être na ba tournage boya ka koluka ba problème te boya ka boulot. Soki bo cheka ke loko na kati ya mitu na bino bolobi ke non na ke kuna na zui fun et na zui appel il faut na ke ne ko tourner place telle. Ok, au tourner, c'est tout. Et c'est juste le cas que non, toqué dans un cadre et un conseil. Parce que, monde d'artiste, si aujourd'hui, tu as un lobby d'artiste, belé, tu lobby d'artiste, c'est parce que, l'artiste, bango moko, baza na laisser aller moko boy, o eza bien te. Artiste, yé moko azo si sa carrière na yé moko nani na comportement na yé. Ao kunda. Yé moko azo kunda carrière na yé, na comportement na yé. Artiste oki ozaki koto yo moko kaka na ba incompréhension na yo moko kaka na molimo na yo moko kaka na jalousie na yo moko na molimo ya keto na yo ozwi ba décision après kozwa ba décision oki okende na ngambo mosusu na ntango ozokende okende pe kimia te okomi kofinga koto outeli siko boyebisanga est-ce que ezo honoré bino te pour neti nga mama bébé c'est na zabo soki na uti koto neti na église place na zokota na bimi na église wana na ke kokota na église mosusu tangu kuna na kei na komika kofinga koto na nga moko na conscience na nga et o reprocher na nga conscience na nga kolobela nga nga ndi nazobima mutu mabe sikoyo otala mikolo otala bato ba dikaka mas ba okoma na level ya ko comprendre te. Naelaka bino likambo ya ba cameraman awawa ya famille libota na bi bazo cibler ba cameraman bato mosusu ba comprendre nga te mais après toyi komona makambo ba cameraman à ma grande surprise c'était hier batinenga batinenga moi vidéo moko boye le même cameraman na audio na ye ebimaki awawa zoloba loba akomi kokende kosenga ba pardon kuna aosenga télé si pardon aosenga nan eza mabete kosenga pardon mais dignité po uti koto olingi okende koto qu'est-ce qui t'assure
ya kino ouchi koto tango ke kuna ba ozo na valeur na même valeur pona nga mama BBC esimba te ouchi koto combien o ba ouchi koto yo ba ye koto yo dokwa ba bijou la reine ba kaba aselena baza wapi bokundami nde eloko nga na ye ko interpeller ba artiste muto mayele nda o comprendre le na oloba yo moko ozobebisa personnalité na ozobebisa dignité na ozobebisa carrière na yo na uti koloba artiste ye moko azokunda carrière na yo na nini na manque ya sagesse ozaki koto yo bimi oye koto yo koto yango sikoyo yo olongwe koto oye koto yo okanisi kene ozwa kopesa matière koto bakoconsidere yo neti nga na oconsidere yo te mpona yebi kene oza virus c'est parce que bato baza kaka na mayele te bato baza na kaka na molimo kodétruire bato ya mutu azalaki koto oyo ntango alingi aya koto opesa ye 100 mètres aza mosika na yo soki ntango kozwa ye yo ozwi ye par rapport ya nini ya keno akobongiselo mosala to ndenge nini po ntango azalaki kuna afinga yo koto oyo aye epa na yo lisusu asengi pardon yo mpo ozwi ye mais non soki bino na bino nani bacomédien omoni artiste moko baye pa na yo akomi intoxike yo obosani nyonso okoti na be nde eloko ezoleka na monde na bino naopesa bino kaka exemple ya Karine Pala bomoni courte joie le temps na kaka ya ba audio ebimi wana nde karaoke tomonaki vitesse moko boye na période ba problème ba audio wana vitesse moko boye ekomaki na minute na zoki neti mwa makambo siko eza esute ntango abenganaki Marina Laba abengani Marie-Jeanne Bololé ba oyo baintoxikaki ye babetaki maboko basepelaki na minute wana balakisi bolingo karaoke siko na minute karaoke eza wapi c'est pour vous dire que babiloko wana bakoya peut-être bapension na mutu yo moni on dirait que non ozwi makambo mais makambo wana ozaka ya courte joie après maintenant tu vas te dire il me fallait pas mission bozosala butu lokola moi na komba papa Alain azobima te papa Alain azoloba te papa Alain nini te mais bino bobandi koprécipité koya kosengela ye décompte final bino bobandi koya boprécipité ko bokomela ye lettre bakomela lisusu nani lettre bakomela lisusu nani lettre tozosolola la grande famille leo kutu na oganga te leo kutu na oganga te est-ce que bomona bakomela mutu lettre non comment est-ce que bokoya bobimi bobandi kosenga décompte final à papa Serge ya papa Alain pardon bopesa ye décompte final na ye bopesa ye pe quoi c'est les trucs c'est quoi bopesa ye pe nani bokoma lettre boyebake bolobele ke non aza renvoyé jusqu'au nga nazo mituna ou encore nazo interpeller soko kolanda babiloko boy ou encore ba comédien nde nazo lwela bino bozaka souple mouvement boy et si sa carrière à mutu bo comp neti nga ma BBC na sina moni na ngango ya koloba keno lorsque kokota na mouvement ya bato automatiquement yo koti na mouvement yeba keno nde carrière na pesili tiko tango carrière no esili wana ba retomber kozongela nani ekozongela mutu obanda ye mutu bozala na ye or yo trahir mutu wana bato bakobosa na trahison wana oyo ye moko amibenga déjà compagnie veut dire que ndeza compagnie boye papa ale à droit ndenga longwe bosalele penza lettre boye lettre yango yo kende likolo nango bopesi ye penza basalaire na ye bambongo ne décompte final na ye ya batan oyo tu ya asali na kati ya Bel Air Télévision
Mais bino bo PCT, le concours et l'euro bo PCT ma finga. Potinda batuba finga ye, potinda batuba dénigrer ye. Cher ami, tout le nana nous vidéo ya moi na moi, son habité son nango mutalobi yango. Bapesa esusu nani lettre. Bapesa esusu nani lettre. Bapesa pe esusu nani des comptes final. Ce qui te lobby, to solo là. Bandeko. Vous savez, hein, notre communauté a un problème de compréhension. Pourtant, on a un fongolango awawa. Batu o bazana ba incompréhension ba comprendre tout le monde peut bakati ba mimi na TikTok. Mama baby salobaki. Yango bomoni na une émission ya ko interpeller ba artiste. Et puis na yeka ko fongola bino lelo karaoke eza wapi? Karaoke eza. To lobite ke no karaoke ekufi. Na oloba très bien. Na lobite no karaoke ekufi. Vitesse o tango babengana ki Marie-Jeanne Bololena Marina Laba tango babengana ki bango vitesse wana oyo karaoke ekoma ki nango chaque eza esute. Donc loengi atamuke obebisi musala na yo. Parce que pour na yo moko zala sage ya koloba kino bato batang ba oloba est-ce que ba olinga musala nanga ba zo protéger musala nanga baninga basali boye. Déjà il fallait que zala souple à comprendre que non moi nana manka bango parce que ceux qui moi nana manka bango te peut-être pe baninga ba toucher moi na wana te tira men ngo zala te. Il fallait faire la part des choses mais maman biso ça qui la part des choses te ya pesa ki atombola ki nde mwana oya finga ba mama. Et puis maman oya fingaki bazo contribuer pe na musala na yo ya karaoke. Obosani botala ka langage oye bima boya kana nini ata maya pamba boya kana ngote mais bafuta ka ba transport na bango ofuta ka bango te. Ce qui lelo au répondre bango bongo ce que ba opo tikali na bango ce qui problème paye ko bima lisusu okolobela bango même langage. Sagesse ezala kelo kwa motuya pona baninga ba intoxiqué yo ti te di keno obenga na baninga na yo bande kono mususu o yo moko benga ka bango yebaki keno bako apporter peut-être un plus na musala na yo ya karaoke. Na few minutes autoba en anglais na few minutes na perdre de temps au perdre vision na yo au perdre objectif na yo ya ko bossa na keno diable azalaka toujours tout autour da biso pour na ko détruire. Donc et comment qui groupe moko boy après ko benga na baninga et comme bozomo na bango na ba telesi bozomo na ba bijoux on dirait que non karaoke déjà virus mabe kotaki. Tam soupene na lobby bo au moins peut-être samedi ba ki ko sala répétition na karaoke zambe na bon mot. Je ne pense pas que non na lobby mabe na interpeller kaka. Ya botala kabino moko de bozo kunda musala na bino. Les artistes il faut bozala sage. Tango boye bolobi pesa papa aller lettre pesa papa aller lettre to pesa papa aller lettre te. Est-ce que papa aller a un problème ya keno ou encore nani soki tolobi ke non papa ale na belle vie et na belle vie télévision nani aza na problème muto aza na problème te parce que tant bino bozo baba pesa ye lettre eza ke non peut-être papa ale asa ke loko moko ya mabe mbala moko tout ça nini ba komé na lettre ngo pe ba komate ba ko virer mais papa ale atika kolobela bino eloko moko te na minute o baleza na kaya papa ale c'est à lui de décider que non aza toujours na belle vie télévision toi aza toujours na belle vie télévision te ce qui a décidé que non naza sous na belle vie télévision te siko boya ko singeli lettre pourquoi mutuye moko a décidé siko boya ko singeli lettre pourquoi bozo mona siko mayele onga na loba que non ba mpese batondi batuna mitu boya ko singela papa a lettre par rapport à quoi
Est-ce que papa allait appeler si position là? Papa allait finir belle vie. Peut-être que papa allait finir belle vie. Papa allait peut-être à lobby mabe. Lettre ezalaka te bakotaleka na misu. Bomona na lisusu bapesa lettre. Bino na ngamu na bino bopesa lettre. Na ka ya papa Alain, il n'y a pas de lettre. Si peut-être que non bapesa ka ba lettre. Mpona na bapesa ka lettre te. Donc babanda bakotsa ka lettre. Poko bima bazo lettre. Est-ce que na ka oyo ezaka ya bakomi na papa les lettres? Ce qui pesait ça makamwa lettre, du moins peut-être papa les ce qui a finga ki bela. Ba virer papa lettre ya. Peut-être vous comprendre en côté. Est-ce que bela bendani belle vie production et lobby que notre bengani papa allait? Non. Papa allait là mon colo. Est-ce que vous comprenez ce qu'on place tout ça? Bon pesa et lettre, bon comme il a lettre, bon pesa et pena des comptes final naï. Ça n'a pas de sens. C'est que ce qui papa allait en place à ça et qui a s'emporté peut-être dans ma sottise oyo, yenda ko perdre. Bon mon place oyo ba artiste bazo comme na ba ranking ebele. Ceux qui makambo sur les réseaux sociaux na ba kombo na bango. Bazo comprendre que non, nous devons être sages parce que awa diable de azo baluka. Yango bomoni na cheli bino Karine Pala wana. Na pesi bino exemple ya Karine Pala karaoke za wapi. Nazo répéter pe na lobite karaoke rekufi. Mupepane yaki ana bengani batu mususu na nani na karaoke. Mupepane tikala ki wana ekomi ekiri moko boye. C'est que les gens sont wapi, des questions. C'est par là vous allez vite comprendre que non. Artiste aux hommes yoka yokate. Artiste ceux qui moninga na yo artiste. Ayelio makambo moninga artiste. Yaya rejeté automatiquement yeba que non azana besoin besoin ya shit na yo. Po yo aux artistes, ozana besoin pe artiste moninga no mususu na obaye na lisolo na ya mabe pa na yo. Essayez de comprendre, essayez d'être souple en esprit. Les artistes, nga nazo interpeller ka bino. Bino bokanisi ke nezaki sentiment ya Karine Pala ko virer peut-être ko bengana ko sala audio wana ya mama ya Marie Jeanne Bololé na Marina là-bas non. Parce que version vraie ezalaki ke non alongoli bango na groupe. Alongoli bango na groupe à WhatsApp. Après ko longola bango na groupe à WhatsApp, ndatindi audio. Na kati ya groupe à WhatsApp déjà ça longoli bango. Après bango baye koyoka audio sur les réseaux sociaux et puis bato mususu batindeli bango na phone. Bango balobaki très bien que non lorsque problème ane leka ki to solo ki déjà na Karine Pala to solo la ki to trouva ki compromis moko to solo la ki conclusion moko il y a bien c'était à l'amiable et c'est tout. Et c'est qui juste incompréhension mais à comprendre ki yé kolo karaoke. Mais pourquoi après, bango ba solo là qui déjà après bitumba wana ba solo li bati des points sur les i et sili. Mais lobi bango na kaka adongo li bango na groupe. Na kolongo la bango na groupe atindi audio. Na kolongo la bango na groupe atindi audio. Vous allez vite comprendre que non. Ba intoxica qui est pas ba comédien mususu. Que biso soki ka bango baza to kovanda na karaoke te soki biso bango baza lokola yepe azaki sagité asali nini akina loenge wana et voilà aujourd'hui et ndenge na sali émission boy baneko bomona ke no lobi kuna bomona ke no karaoke nini quoi ça les trucs c'est quoi répétition pour ça imaginez ba artiste comédien ba comment peut ko répondre ba koni fuati or ngai na sungi nanga na lobi nango na ndenge ya mabete pour karaoke ezali déjà na mopepe nango ya bien oyebisa bandeko no abasi bino makolo na bino te lisusu na karaoke bino makolo na bino lisusu te tango ya boyela ngata maite mais bato bazobima bazofuta ba transport na bango
aller retour ba okoma il faut ba bilukela biloko ya kolia. Il faut pas me le sous l'eau à colia. C'est par là vous allez vite comprendre que non. Bah comédien bazo zala emporter. Ah bah mes bébés mon sous. Après aussi aussi ma tout trop tard ya koloba que non. Oh, il me fallait pas. Il me fallait pas franchement. Ah oui hein. Alors bref, c'est au moins ça. Papa Alain nanga mabela production. Et ça n'a pas coupé sa papa Alain les traiter parce que ce qui total cas na cas o eza ya bela production et puis sa papa Alain les traiter ou encore et puis ça et puis des comptes final ten boyoka wapi ba pesi des comptes final na ba comédien boyoka wapi linda ye wana bobandana linda na SB na bino tango bo virer bo pesa ki lettre. Ah oui, tozozonga kaka. Bo pesa linda lettre. Bo pesa ye de compte final. Tilelo. Ba film o eza na SB. Sezo fula ezo futaka mbongo. Avant ko longolelo ko eza na liso ya muninga. Longola na oya yo. Bo pesa linda lettre. Bo pesa linda lettre. Bo pesa ye de compte finale. Tutuni kaka. Parce que boyeli bato makambo ba lettre na ba de compte final. Na ka ya papa Alain. Papa Alain moko ndaza na choix na ye. Ya ko informer bato que non naza sous na nanité mais jusque là papa Alain a lobby eloko mon côté. Pourquoi besoin nga ko pousser Pourquoi besoin nga ko pousse bandeko bomoni eloko nga nazoloba bo comprendre ngo kaka après. Ba artiste bazo simba ba touche trop pour na sentiment. Ba artiste bazo kabwana bazo so ba décision pour na o ba lobaki. Sko bota ndenge moi soyez bo pesa ye de compte final bo komela ye lettre. Linda ndenge bo viraki mwana. Ndenge bo bengana ki mwana. Bo pesa ki de compte final. Bo komela ye lettre. C'est juste une question. Et on a dit non, sur les réseaux sociaux, bah tu belé, bah na bampese na mitou. Botika papa aller à vendre kimia. Botika papa aller à zala libre. Belvia kangaka batute. Papa aller nengi à travailler à Kazaki, aza cordon ce qui na cordon na bela production. Mais qui n'a pas joué dans ba place mon sousou. Comme pour dire que non, Belvia kangaka batute. Ce qui belvia zaki ma bembele papa Alain tout le monde a même pas qu'on ne jouer na ba chaîne mosusu akenda kat ba vanda kana ba tundenge ni ce qui bo pesi ce qui bino bokoya koloba kino ba pesa e lettre ba pesa de compte final na moni kino bo bandi maboma linda zaki mwana mama bino ya liboso ko bengana linda aussi azo mériter de compte final azo mériter pe lettre. Makambo ba lettre, c'est depuis quand ba pesa ba comédien ba lettre. Ce qui ata papa ala bima ki alobi ke non, ne nazabo na sina tiki na nga musala na ngai, na tiki musala. Et akomi ko réclamer des comptes final. Na des comptes final ngo ba pesa ba artiste comédien des comptes final wapi. Est-ce que Bela production eza quoi groupe Salongo? Groupe Salongo eza ya l'état. Mama boli ninga za wana ba ko pesa des comptes final e ko bima. Ba couper sa famille nae parce que y est à l'état. Groupe Salon c'est qui à l'état. Privé peut ba pesaka mais na cadre ya o ya ba chaîne ya ba YouTube atabino moko. Bo pesa na no linda bo banda na linda parce que linda ndebino bo bimisa bo bengana kiye. Linda bo bengana kiye c'est des choses différentes na papa Alain. Papa Alain a juste kimia, il ne dit rien, absolument rien. Comme pour dire que non, Aza a un problème dans le monde qu'on a belle vite. Donc, kepe na ngambu ya Linda nenga za na bino bo viraye ni lettre ni de compte final. Aye komi yebela libanda siko. Botika papa Alain kimia. À la logique. Bref, nakani parenthèse wana, bande ko bo aimer bo partager. Nazo pesa maman nanga maman Marie.
Maman Marie, ce que Olandanga, s'il te plaît, benganga ko pardon. Lobi na meka ki ko benga yo na numéro wana mais mutu mususu nda yambi, ça fait au moins 2 mois. Lobi na kanisa ki o mingi. Na bino na benga maman na biso za pe famille libota maman Marie. Ba maman Marie pe bazé belé mais akomi ye bakaka awa ya za na France. Lobi na meka ki na bi 2 mois mobimba na osola na maman na ngate parce que benga kanga tout le temps. Lobi na meki ko benga e na komele sur WhatsApp mutu mususu nda zo yamba. Donc écoute ozoba que non ayebi atanga ité non les mêmes numéros na sola kana yo maman Marie mais mutu mususu nda yambi je sais pas. Donc nalala ki mabe na bi problème ni na maman Marie. Maman Marie s'il te plaît na yebi que no landara ben mission nanga. Fais-moi signe vraiment. Et voilà. Benga tanga comme ça na ye parce que so changer numéro yebi sanga parce que les numéros to solo laka mutu mususu nda yambaki azobi sanga kuto ayebi yo kutu te voilà. Et puis mutu ngo zaki vraiment insolent. Oh, présente-toi, si tu ne te présentes pas, na gros mots. Alors c'était vraiment bizarre. Alors maman Marie, s'il te plaît, ceux qui vraiment au landa vidéo, comme elanga ceux qui ont changé numéro na ebité. Na kayeka mabe, makasi na bangi kana binzambi na maman Marie azawapi. Et puis naza mutu mususu te ona okyo bengela e. Voilà. Ça au moins ça raconte famille to kota na promotion ya ba film wana iratakate. Vous savez l'obi total qui filme na biso suite et fin il y a Skinny. Bravo à l'artiste. Bravo à Belvi Kandi makamwa makasi bandi. Malgré film et Sili et tiki biso na posa mais non. Mais non. Belvi c'est la meilleure. Bella number 1. Bandeko na longoli nano na zwi nano kazaka ya kifanatisme na bwaki kuna na zwi nano kazaka ya famille libota na sundoli yango kuna toza la vraie. Bella c'est la meilleure. Bella c'est la meilleure. Elle est au top. Skinny. Oh, parce que bozo sambriye ko yaka ko fingaka ko lobaka Skinny kuna se beti dans le premier épisode de ce beti ba 100 Tolanda. C'était pour prouver à sa femme. C'est ça. Parce que tu avais besoin d'éprouver sa femme. Et tu étais une femme. Et voilà, tu as détruit ta vie, non seulement ta vie, mais tu as détruit aussi la mienne. Est-ce que moi je le mérite? Laisse-moi, est-ce que moi je le mérite? Moi je le méritais. Je ne savais pas. Je ne savais pourquoi. Je ne savais pas. On imagine nous allons avouer. Parce que ça compte avant de nous moi sur le dos prouver tu ne sais pas vina ba mweza neni ni ba viva ndenge nini ba yeba na ndenge nini basa ba close nini basa na ba secret nini parce que tu as voulu prouver à sa femme que oh là qui c'est que ça moi si au bibi na mobile ne oh que bon mi balé basa na malade et voilà il aussi un mot on transmettra mon parce que mal ça la nini n'est-ce pas quand je te disais que j'avais besoin qu'on puisse que je me protège, tu m'avais dit quoi? Tu m'as rassuré que non, je vais bien. Que non, souffrir de l'autre côté, je voulais me protéger si seulement on a se protéger qui. Maintenant, continue à ta mère de honte. Dis-moi, regarde-moi. Tu as ta mère. En dehors de toi, ta maman a encore une autre fille. Mais moi, ma mère a qui? Maman maman elle est en train de souffrir. Je ne parle que de toi. Ton frère savait très bien qu'il était malade. Il le savait. Il a reçu détruire ma vie. Il a reçu détruire ma vie. Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais devenir? La faute est à la grand-mère, maman. Et je l'avais cru. J'avais fait confiance à ma grand-mère. Or quand même elle... Bandeko, boyebike na tableau oyo chair de poule moko na yokaki. Oh, mais laisse tomber. Otali grâce Luzolo, félicitations à grâce aussi. Ah franchement, ata moko ya trouble kabiso.
grâce tu es ma position a été. Franchement, je vous dis, ok, pas Tegra. Tegra, moi, nous avons mérité les sous-sunani. Trophée. Franchement. Ndeko, na yoka qui cher de poule moko na ne tapo yo. Franchement. Babilo kwa boybo otala wapi. À Paris pas belle vie. Moi, je savais que pour dans la yabane ko raisonner peut-être que non. Grâce à Bima qui n'a été gratté. Nzoka bazaki basi bali mbuma. Pour dans la ezaki attaquer non. Grâce à Zalata Nangote, alia mbumate, ya koloba kenon na sima wana. Tant bakwa kolobela bango vérité ya koloba kenon, te grabima ki na Dacosta. Te graza na nyama, yango na Dacosta se comporta qui de la manière. Grâce à l'ingaka yambata ya nae, ya tu m'as sauvé la vie. C'est qu'au film esili, to ebite relation nini oyo, Dacosta na grâce. Barotikala nango eza kaka filme bella tozo ayo wapi Poutine aïe ngeke papa Alain papa Alain continue sur monoko papa Serge non a joué papa donc au monde a pensé que non a joué papa na température moko ya C donc un père responsable avec autorité. Siko na rôle ya Yaya. Oh, ah, non, je vous aime. Oh non, artiste, je vous aime. Vous avez tapé fort. Maman. Hey. Grâce na Tegra. Tala Tegra nenga sali ne longi. On dirait na sida ngo déjà banjo lilia déjà. Banoyo. Ntango nazwaki décision ko nabimisa mwana ngai wana ke na yeso nazwaka ngo avant ndebele komeli mwana ngai te nini komi mama Tegra abimina mobali ya madame na bino bozaka na ya Linda. Pardon? Et bino boyebi te bozobana na monto on école boyebi te azala malade. Maman malade boni yozo ya kufu c'est quoi ça? Matate banda kina mwana no na boma moto mwana no azui pe diplôme akenda siko yozo ya o akize susu. Qu'est-ce que Linda a fait? Madame Linda, qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? Au sepeli au beti maboko au kokisi mission na yo maman. Maman. Oza moi c'est ma kasi Moi je comprends rien. Maman, koya kofunda basali na ngawote. Yo problème no ezana nini? Ye wana nazo ba face na yesu nazo poster azana malade ye wana. Et azui mobali na ya pesi pas mobali mwana na ngai Tegra. Abina ndenge toza boy Tegra aza malade. Aza malade ni fait. Yo so Madame, te le malade yo comprendre raté. S'il te plaît madame. Maman, au sepeli Maman makambo zolo bakanga kanango batu. Bakanga. Tako na olo baboy na ibe sika la télé parce que na ba preuve nyonso. Na yawa depuis que le col est ça awa peut-être via batu mususu pe Madame. Oko sa monter avec boyani. Moi nanga salioni na couple le moi nanga salioni. Non maman. Moi nanga salioni. S'il vous plaît madame, calmez-vous. S'il te plaît maman. Oyawa tunanga. Na yebi ndako neti yango na ye tunanga salana na kimia. C'est vrai. Hey, maman. Tu dis que c'est vrai et toi là. Explique-toi, c'est quoi? Je comprends rien là. Maman et toi elle est là. C'est madame Linda. Je suis malade, mon mari aussi est malade. Et nous avons décidé de garder ça comme un secret de couple. Est-ce que c'est mon mari qui m'avait contaminée? Et allez, sa fille avait décidé de sortir avec mon mari. Décider comment? Je sais pas comment elle avait fait, je sais pas par quel mécanisme elle a trouvé, je sais pas. Mais elle est sortie avec mon mari et je pense que c'est lui qui l'a contaminée. Madame Linda,
Tu es à l'aise, tu parles comme ça là. Toi et ton mari. La famille. Est-ce que maman et toi la zaki mutokolongola makolo na ye akende na école kuna? Yoka pe ye kosemisa lobi ke non azu mobali na ye akabeli tegra. Vous allez vite comprendre que non makanisi ya mutu lokola Linda azaki déjà nani tegra bane ko respecter professeur na été. Mama étoile na makanisi na ye ya moni ke non lokola tegra abandaki ko respecter Linda te bazaki na batiraema nde siko na ngambu ya Linda po apinir siko tegra atindi mobali na ye kende bima na ye comme ça tikele maladi nde idée ya mama nani ya mama étoile. Or eza bongo te nde idée ya mama étoile. Mama étoile amoni kaka ke non po na ye a réfléchir bongo ya koloba ke non mwana azo nani tegra ndenga bandaki ko azaki na batiraema na professeur alobi zela na kopinir yo na kopinir wana na tindeli yo mobali nanga kende bima na ye tikele maladi nde bout nde pensée raisonnement ya mama étoile parce que à la logique mama étoile azaki moto kokende na école wana te et puis mwana sa azwi diplôme atanga esukuna te tango mwana azaki na il fallait pas expliquer bien na okeli na Linda mawa bravo à Linda na mon on dirait pe à cause de ce trophée mosusu. Ah oui a ozo trophée mosusu franchement tala siko coquette songi coquette ba moko simbi muto bi pour lui ayebi ke nani tonton Patrick abima na Linda, c'est-à-dire tonton Patrick yo poza na nyama yo ka pe tonton Patrick komi bimisanga na bima na Linda te. Coquette songi ya professeur. Donc na cour wana songi ya professeur ezaki coquette. Tango ka balobi makambo nyama ya simbi mutu. Donc bandaki kotonga Patrick ke non Patrick abimaka na Linda. Siko Patrick alobi c'est quoi ça? Ngana bima na Linda te. Mais non bandeko na lalaki na seki moko. Tala siko tonton Patrick ndenga osana elongi. Ah franchement bella. Ah non, Oumela. Jimène, ça va? Ça va, Jimène? Ça va? On peut s'asseoir. Désolée, ma sœur. Sincèrement désolée. Désolée, pourquoi? Pourquoi tu es désolée? Merci pour ta présence. Oui, il était temps. Belle vie. Oui, ça va. Bon, ils ont aïe, voilà. La kina na aïe. Malé wapi na tika. Nakutana na homme d'affaires moko. Alinga ngai. Andima mwana ngai. Voilà. Ah, histoire na ngai ya mwa mke ya mwana. Et je vis ma vie. Ça va, et puis voilà. Bon. Je pense que Camille était au Londres. Ah bon? Les conséquences corrigent mieux. Vous moni? Place Iguette a commis. Mais nga Iguette n'a pas condamné Penzate. Pour nga Iguette, peut-être que condamné Iguette à Koloba. Pourquoi après ça qui ne connaît l'autorité? Nga na o lobela bino bandeko. Nyonso eleki na e pa Iguette. Ezaki sorcellerie. Mama Marie on a nga nazo kange kaka chor. Envoutaki déjà mwana. Envoutaki déjà mwana.
ta siko moment aza na besoin ya ndeko na ye lorsque likambo esekwei or soki bazalaka bien na bela ntango bakomaki peut-être bela alingai opesa position bien yango na oyebisa bino ke non parce que film epe esili à la logique Marie Ndoki anvutaki Eget akabolaki bana eza fruit ya kindoki bomoni bela bandeko eza pe kaka conseil babiso nyonso tozwa conseil wana ya lelo bela ndenge akomi aze susu na malewa te homme d'affaires mutu abali ye eloko ezanga ntina nde nzambe atombolaka. Mon Dieu, Eget atinela na mwana baboko mais on dit nga na souffrir na sa moi on dit nga na teka malewa mama leko abengana nga na ndako matin midi soir abinga atambola nzela na fulu elanda ngai dans le cas na teka malewa so na teki kwanga so na koti na ndako abia mona kama kasa kwanga na kati ndako na basinga kwanga donc otinda karta biloko yozwa ndako oyo ya lipasa nanga mais obila nga fona bima na guérite pour place ezate Eget boutique na immeuble na non Bellevue s'il te plaît comment tu me ça matin s'il te plaît ma comment tu me ça matin non s'il te plaît Bellevue j'ai besoin de ton soutien yo faut tika na mama leki na yo on a petit cœur on a petit cœur, on a gros cœur. Oh, ils ont maman leki na yo. T'es, on a besoin d'un maquet. Je suis désolée, c'est grâce à comment on a besoin d'un parce que grâce à une malade. Est-ce que yo tika na ta ko yo kanga ton petit sayo? Non, na ça na conseil au péngai. Non, non, pour la personne. Comprendre gai. Pas na yo te comprendre na pourquoi je ne comprendre gai. Ouais, pourquoi du matin? T'es Fabima. T'es un grand prêtre mère. Un grand prêtre mère. Azo régner. Yom to régner. Ndoki na kata koki mate. Ndoki na kata ndako ezanga. Ayote. Belle la ndoki. Non. Obisa ngobi ba jimel pe bakabona na bango. Non. Obengana ngobi bima ndako nanga. Ndako ono tika lo fanda ngo. Mon sang. Na ebi kokomi na vie na yo me kotika ngate site foto tika na nana la moma Eget azoya koyeba ke non mbongo bilamba banaye kotindela Bellevue banaye kozwa te siko bandeko bokomela nga na commentaire Bellevue film esili Bellevue ayebisi ndeko na ye lipasa na ye jaja kutu atikalaka ndenge azalaki na mama leki na ye jamais kutu na minute oyo jamais Pona yotonga netinga bela lokwa nzamba saki déjà grâce il fallait comprendre le caractère c'était le diable au à côté là qui yaya nani di passa nae à travers mama leki mais ya bois ici parce que babi kozongi sa mabe na mabete film esili beaucoup menanga na ba commentaire mais on a koloba kaka bravo à tous les artistes oyo ba accompagner qui vision oyo ba taper fort makambo makasi bandi ce qu'on a souka nango bozwa ki siko ba conseil ba pesa ki pona sida bande ko na ochango arate boke rolanda ngo na nani na Bellevue TV. Franchement, je vous aime alors la grande famille Tokutani prochainement. Bisous, bye. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais, tous à la fière, Yakozala Africain, tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banda na Biso.